Bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Moi, votre humble servante, Maman MK, je nous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi, quand il y a de nouvelles à vous donner, on n'hésite pas de venir vous le présenter. Ok, la grande famille, je crois qu'aujourd'hui, c'est déjà le 12. Aujourd'hui, c'est le 12 avril. Hier, le 13, hier, le 11, pardon, on a eu notre 2 épisodes du film Discrédit. Voilà. Et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de plonger dans notre contenu, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous qui a récemment rejoint la famille en cliquant sur ces boutons s'abonner. Vous êtes la raison pour laquelle cette communauté grandit et prospère. La famille des MK Mbelou TV officiel. Notre film est Discrédit. En tout cas, moi, ça m'a vraiment... Hier, quand je regardais le 2 épisodes, je me suis dit, non, Bellevie a de... Bellevie a une tête en tout cas bien faite. Elle a vraiment une tête bien faite. Pourquoi je dis ça? Parce que par définition déjà, la discrédit, c'est... on dit une discrédit, je pense. Hein. Ouais, par définition, c'est une diminution ou perte d'influence, des considérations, hein, de valeur dont jouit quelqu'un ou quelque chose était qui en résulte. Ok? Un ministre ou une théorie tombée. Voilà, c'est ça la définition ou, des discrédits. Ou encore, on peut dire que c'est une perte du crédit, de l'estime, de la considération, de faveur. Jeter des discrédits sur quelqu'un, être en discrédit auprès de quelqu'un. Pourquoi je dis ça? Parce que je regardais ça, je vis combien est-ce que Maman Milo... Vous savez, hein, dans nos églises aujourd'hui, la grande famille, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui dans ce 21e siècle. Nous appelons le monde d'Android. C'est vraiment ce qui se passe. Vous allez voir qu'il y a quelques personnes dans une église et ils sont là que pour essayer un peu de diminuer ou de bannir ce que les hommes de Dieu font. Ouais. Et il y a aussi les autres qui viennent comme s'ils étaient vraiment enfants de Dieu, mais en réalité, non. En réalité, non. Là, je vois le cas de Guécho. Je vois le cas de Guécho dans ce film Discrédit. Mais quand on voit Bellevie, elle est humble, elle est sérieuse, elle est sympa avec tout le monde. Mais quand je vois Maman Milo, elle essaie un peu d'intoxiquer les autres à être dans son camp pour essayer un peu de déstabiliser Bellevue. Pourquoi? À cause de la jalousie. Et puis, ce genre de choses, je vous dis, en tout cas, les mamans présidentes dans des églises, excusez-moi, mais c'est vraiment ce qui se passe dans des églises. De maman présidente, tellement qu'elle était déjà là, elle est déjà, hein, donc elle veut s'encaparer à tout, aligner à et donc nous surtout ezalaka ye makambu milo aosala la famille. Makambu milo aosala ezaba makambu o tozomona lelo oyo na ba église na biso. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de gens oyo balingi na bango kutusuko sambela. Moi je connais une personne qui m'a dit Maman MK, moi je préfère même que ma femme aille bisanga que nazo kende concert moko boy ou bien na ke boîte que moi si nanga lo balanga que na ke veillé moko de prière ou bien na ke retraite non lingango te ta niveau lelo oyo to baby si mosala nzambe tala niveau parce que bon nous sommes dans une cas ya Maria na 3e épisode tant Maman Milo bengi Maria pour ameka un peu c'est Maria tant bengi pour ameka un peu ko intoxiqué pour ameka
ameka un peu koko akwa benda ye asala ki akoma pe koina Bellevue boyoki ndenge ndeko mwasi arépondaki mama Milo esali na soni mama présidente aza censé akosangisa enoko panza mais mpona ye azomona kaka ke non ye nde fo kaka azala ekomi ke azolata kitoko azolata biloko ya cher mais Bible lobi oyo lope pala teze ya nzambe nanga siko mabe eza pisoki mama pasteur alati Gucci mabe eza piso mama pasteur asombi Hermès mabe eza piso mama pasteur alati Super mabe eza wa piso mama pasteur alati kitoko to alataka kitoko jalousie wana tozomona ngo lelo kati na bana nzambe kati na bana nzambe tozomona epui makambo oyo gesho na vini bazosala étant qu'enfant de Dieu vini alobi que pona ye koto azobenga chéri koto pe azobenga chéri alobi azotala nani oyo akozala compatible pona ye pour que a continuer na relation or que relation eza basée sur lokuta relation nyonso on a début ezalaka basé sur le kuta relation en tout cas sur 100% ba genre de relation oyo fondement nango eza le kuta relation ya ndenge wana et aboutissa na lote pourquoi parce que Sylvie azawana ba umeli déjà na Sylvie parce que so Monique Sylvie aza penza oyo yo bande kozela te oyo yo bande komona te ke na oza na côté na osani oko écarter pour prendre un autre chemin selon l'enfant de Dieu koza mwana nzambe nde yangwana mais tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. C'est pourquoi ils ont dit Momoro Baemba, il y a dans le thermomètre de Dieu, il faut être chaud ou bien être froid. Ainsi dit l'Éternel, sinon tu seras mon frère. Quelle est ton température? Quelle est ta température? Quelle est ta température devant température non eza nini des fois oza froid des fois oza chaud des fois oza moto des fois oza malili or que mwana nzambe alakisa position mwana nzambe soki azosala likambo ye pona ye et ozala te que non na sala boye pour que na meka un peu ko tromper na bato moi vigilance moké pour un enfant de Dieu wana ekomi neti crime to koko loba wana community crime wana ekomi pela neti crime sko fo biso bato tozokende pa nzambe toyebaka eloko moko parce que lelo oyo eza na bato ebele bazo badegu ya osala nzambe bato ebele bazo badegu ya okende ba church bato ebele bazo badegu mutu fo yebaka ke non église eza ndaku ya nzambe tangu yo ozokende na église zala consciente ya nyonso oyeba nini oyo okendeli na église parce que na temps ya corona tobanda kokebe église te on était à la maison tobanda osambela nzambe mais tant tozokende kosangana parce que bible eloba na biso là où un ou deux se réunissent à mon nom il est je suis parmi vous donc soki tokendaka église exacte pour que ok beaucoup tellement de comme mon église kuna ole bo partager lelo o e comme fréquent beaucoup kutana na sur mon église ole bo partager sur la Bible te bo bando beta masolo kutu sert Lydia Mboso bo mone mikolo ta teli azane mutape me ma teli lisusu kozo ba ozo oyeba te pona nini Lydia teli le mususu a changé ki mafuta le mususu a changé ki savon mais yozo yeba te okutana ye kutu toka enza kinenge asali bo akozongisa boye ye kutu mbongo azaki na ngoli asala te business ya sala ala sa ta commerce ya commencer à commerce ozomona beaucoup tani entre sœurs et sœurs mais ki bonzambe ezati misusu mona Bible na monoko ba verset biblique na monoko na ye soka bandi kolobela o ma Genèse tina Apocalypse obi openza lipasa Yesu mais soko lobi olande la soubassement
Au lobby de la soubassement, tu verras qu'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. On a tous vu car il y a une dégonabiso vini. Et ayebi na parole. Il est aussi tendre comme donc il peut avoir un agneau. Quand tu le regardes comme ça, c'est pourquoi hein, la famille Libota, l'apparence est des fois trompeuse, pardon. L'apparence, elle est des fois trompeuse. Kosala likambote ke opo moni mtu ana lati poso ya meme bato ebele lelo na beglise nzambe ba mama mbiku bele o bazalaka bele la famille oto bano mona mama talisa loboko talisa chance bazali loko se retrouver na kati ya ba église nzambe ba lion ba lata poso ya meme bato oyo ezake je disais bato oyo ezake bazaki lelo natalisa elongi natalisa chance lelo oyo hey bango nyonso tu base retrouva na ndako ya nzambe mpona kosala mosala base retrouva bango nyonso tu koluka oyo nongala akoma prophétesse akoma prophète. Donc c'est un peu ça la grande famille de MK Mbelu TV officiel. Film oyo discrédit ete abiso na quel sens ebele totala ngo te que eza mutu nyonso tu pe fois zwa part na ye mama pasteur belle vie ye pa ozwa part na ye ba mama pasteur o nyonso tozalaki ba sœur moko to ba mama moko ya église basangana liboke mpona kolobelaka mama pasteur dans le mauvais sens ndenge eza boye mutu nyonso tu na kati ya série oyo na kati ya film oyo discrédit akozwa part na ye. La famille, je vous assure, je vous jure, ok. Donc, c'est-à-dire, tellement que Bellevue, bah, inspiration, ezalaki karaté ki o, ko se ki sa o nini. Nakati ya film oyo, eza na conseil munene. Film oyo conseil eza ya makasi, je vous assure que nga moko ler natali yango lobile ya mama senga kiso pardon alobi ke noto limbisa parce que ezaki na moi confusion, ezaki na moi erreur moko technique et que bako tiango de façon que batie la biso o batiaki étant que premier épisode ezalaki neti deuxième épisode. Donc oyo ezalaki o totalaki na début ezalaki deuxième épisode. Siko lelo la bazong seli biso premier épisode. Na landi pena film na boké bignonso, je me suis dit non, Bellevue c'est une autre personne. Et puis tant que luka ba caractère tant luka bato ako netike assez mutulowa Ronel Guécho décor poison. Je vous dis, eza poison, kaka poison, Bellevue tie wana po bike bato yo, o soki na tie ya incarné rôle o au betango. Totali na kaya Aziza. Lelo oyo toyo kofinga ba mama ya poto teme et comment le quoi moi slogan moko boye ke basi ya poto kaka nde bazala mabe. Non. C'est pas ça. Moi si avant qu'il y ait des potos azaki na Afrique. Ezande mauvais entourage au moins ça kokuta nanango ezaka na poto te to monango biso te tozo tanga na ba université soko ke tanga na université eux kokuta na entourage moko ya mabe bo bando kima cours bozo bima boke ko tambola bo préférer boke na mino na ba restaurant boke na mino ko tambola ville mobimba po bouter ko ki bozongi ba para ba bika ke no bana moi na nga utaki classe. Yango baloba toujours la mauvaise compagnie trahit la bonne mère. Ezate ke ba mama ya biso poto ba parce que na ba poto ana toyebi ba couple bazana ba 10 ans 20 ans 30 ans d'ensemble de mariage bazali lelo otoko mama basi ya poto mabe oui c'est vrai mutu nyonso tu mutu te aza 3 fois 5 mutu na mutu azana mabe na e mais mutu pasaka na bolamu na e yango ngalo bango ba makambo tolo basi apoto mais na ba Afrique du Sud wana nga na yebi ba couple belé ba pesi ba mibali ba 100 mètres na ba Afrique du Sud hein mais ils Afrique ezaka ke non azane na accompagnement ya mabe azane na entourage ya mabe parce que ba maman na biso tango akala bango ba bande opesa ba papa ba 100 mètres te pourquoi ba bande opesa ba papa ba 100 mètres te pourquoi hein. Est-ce que zaki ke po ba papa na bisa tango wana bazalaki soki ndenge nini ezalaki bongo
ezalaki bongo? Non, ezalaki bongo te. C'est juste que mutu na mutu aza na éducation na ye. Tant oke na milieu moko boye et que okutani na ba manga ya kopola, okutani na ba avocat ya kopola, okutani na ba paipa ya kopola, osangisa ngo esika moko ebebisa kaka. Surtout soki mutu wana ye pasane mutu amemama na sentiment. Ok, rapide. Ok, apene koke wawa, so aza mutu aba sentiment. Ok, rapide, je vous assure. Neti za bofandi bo na université ndezaki bo bano batam bato batanga na IEC baebi na air à pause bo ezala bato batam sa ba boudet ba sacha ba boudet ba oteka mo boudet na mo gâteau. Mais za ba msusu a somba ngote akiolia na bistro. Msusu pomo na mutuka moko ye ba kumba ni 2 3 4 ba kiolia na restaurant air à pause ke ba ye ba zongisi bango sku yuta ngo talaka envie wana olingi yo pe okoma bongo okokoma. Ce qui peut esaïe ou eloko ane zakaote et ezalote la grande famille de M Kambelu TV officiel. En tout cas la discrédit ou eza eloko moko. Non. C'est vraiment eza leso moko ya makasi. Nous devons regarder ces films avec beaucoup d'attention parce que mutu na mutu azana part ya responsabilité na ye. Tant que na mona papa makuba kuba, il y a de papa le qui a boye, loka papa makuba kuba. Peut-être le quoi mwana apesaki mwa ba mituebe pamba ye nyonso tout mwana osala amona angoka bien azwara toujours par à mwana wana or kazo bebisa mwana sans le savoir nde kaka biso ba parents ala à force ya ko bondela mwana trop ata mwana sali likamora mabozo boya ko reprimander olobi te aza mwa mukia kotika aza boya kotika non mwana babandaka ko éduquer de le bas âge. Moi, soit sali mabe s'il s'agit pardon au papa au papi parce que même Jésus a betakama Bible yango moko Bible zoloba kolongo la fimbul kola mwana te sino te mwana obeba il ngolo ba te ke so beti mwana po no zong se na droit chemin se kolingi mwana te jamais bato baloba bongo tokanga na mona bango ba ebi douleur d'enfantement te bayebi pasi ya kobota te ndenge ezala parce que mwana o nga na moneli pasi 9 mois na libumu ba maladie o ezalaka pendant la grossesse ok jour akobota la msu ba misusu babeta 2 3 4 jours même azana pasi ya kobota mais mwana obima te misusu bakena ba césarienne boyebi pasi wana sikona tabo mwana ngo nga na moneli pasi aza respecté azo respecté batuté azo ke na libunga linga na otaleka boy peut-être opoza fille unique nanga poza fils unique nanga non donc na film au discrédit la famille eza na ba leçon moko ebele gesho ndazo bomanga fort yata eza d'âge moko boabika la Bible nous dit siko pona osukisa mutu azosukolaka lisusu libumu bien eza d'accord sokoka d'accord lobi la Bible nous dit elle pesi moi d'âge wana yoka ya tuni na verset nini. Ah non, vraiment félicitations à vous nos artistes, vous êtes de meilleurs. Vous êtes vraiment de meilleurs. Nzamba lola a continuer kopesa bino ba inspiration parce que kozala artiste eza elo moko eza lokwa lipana ngubate bako lo banoka ka exemple James Mutombo ndongo zana oza mwana Bellevue ozala capricieux suko yo moko étant que artiste oko développer babilo msusu pour pesa ou apporter ton meilleur. Donc c'est ce que nous voyons avec nos artistes. Ta maman milo nenga bimi se pena kimite mama be Maria la mona keka impoli mais les ba pesa za na net moi même mon boy tande Maria que non kitoko tant pe akopéter très bien. Non, moi, on a déjà 9 films, en tout cas, film qui toko makasi. La grande famille de MK, abonnez-vous massivement sur M Kambelu TV officiel. Aimez, commentez, partagez le lien nabiso et aussi la biso plaisir ya makasi. So qui n'a notali film mette kende na Bellevue TV okukuta film na biso ezana e banda ki déjà discrédit. Donc film oyo eza film moko éducatif na ndenge moya osakanate. Isa ba film o eza ke ngapo na ngana oloba ke ekoza la neti moni banzembo neti ya papa we maembela mama nae.
Banzembo moko ezake eko longwa jamais ba discrédit o parce que ce sont des choses qui se font de réalité où ezako se passer actuellement. La grande famille de M Kambelu TV officiel. Ce sont des choses où ezako se passer actuellement. Toujours mona ndenge ezako salama, ndenge ba makambo nyonso ba réalité en place, ba réalité ezako salama lelo o. Mais nzambe apambola biso esika nyonso bozali. En tout cas, abonnez-vous massivement. Passe babotami na mois d'avril, bon anniversaire na bino. Nzambe abatela bino. Biso batoto ye na sima na bino to botami na mois de mai. Je vous signale déjà que non, maman MK anniversaire na eza le 31 mai. Donc na clôture pendant mois de mai. Pion na kanga fongola. Na clôture mois de mai na kangi fongola. Point. Na botami na 23h59. Et 31 mai, tant que vous avez côté de juin, ben habité. Maman Sindo Élysée, ngafuna bima, ngawana na bima. Donc, merci à vous. Abonnez-vous massivement. S'il y a des remarques à nous faire, en tout cas, n'hésitez pas de nous laisser sur le commentaire parce que votre voix compte vraiment. Votre voix compte beaucoup pour nous. Chaîne Oeza chaîne Nabino, na lobelara mingi tout ça là analyse ba artiste na biso nyonso, mais mingi na betela c'était mingi na famille bota. Parce que nazaka vraiment na esengo ya makasi komona misala o Bellevue azo sala na mboka na biso Congo. Merci nzamba pambola bino esika bozali soki Yesu azongi te ngana bino to kutana na mikolo mikoya.